Comment yo okoko sala contrat il y a 20 ans pour foutre la moto $20? Ya ki ndokine. Tala basa na mais 20 ans. Pour foutre la moto $20. Son quelqu'un bon appelle ça c'est $4,975. On a 20 ans. Ils ont vie mon bimba moto. On a 4 millions, 4 000. Alors tant que moi na moni ça ne va pas. Et puis entourage yambi emité mamabe. Ça dit quoi? Petu akei na motema mabe azalaka nango comme Madjab. Est-ce que Madjab na kati wana? Et c'est lui qui a fait le marché. C'est le marché. Maintenant, Oyoka Sony pour moi na kene Madjab. Ba o soutenir ye kaka. C'est lui qui a fait le marché. Oui. Ngai na vi couple Madjab te. Na kuta na bango te. Ba pesa nga mbongo te. Petu azolo ba nazali facile à manipuler monsieur. Au départ na yozo monango. Départ ya mabe. Ya mabe po ba kabwani mabe. Kabwani mabe. Mbongo ba pesa bango ba ndako ba mituko ba mbiye bazolo ba na ba mike bazongisa ngo. Ba église o Madjab batongeli bango ebele bazongisa yango. Bato mitema mabe. Alors tika mwana kende. Onga na mwana mokala ya Denis. On y conseille na pesi na mwana wana aponi nzela na ye. Hein? Donc on aponi nzela na ye akende. Parce que esclavage, oye ba memaki ye na 20 ans na $20 na nzambe na mokili alingite. C'est l'argent qu'on lui a donné dans le contrat. Olingi combien? Autant toyokani mbongo na yo yango. Mosala ba pasteur leader balingaka ba salela ka bango ba exploiter ka bato. Alors na mona makambo na bango ya misala ya Satan. Mais mbiye ngana ba ba ngana fumangane simate. C'est impossible pour les hommes. Na ko sala yango te. Yesu no me béni na na ngote na ya kanzalate. Na na ngote le tamba makolote na na ngote. Et puis ça va bien ndako ngaka monsieur za. Yo lingini po ba ofinga nga ba dénigrer nga. Po dénigrer ba to ba sene Madjab motabimisie. Na zo wele na Madjab parce que structure ya nzambi. Mais bilo ko sala makiona ndika. Ya monaka mwasi na obali. Ya mo tata ko benga mwasi na obali ba note. Aussi pour que le m'a pembe. Ya mona kateke le para ça biloko ya kosala biso siko akomi komanke biso aoloba nga na koko manke mokolo te mais tu manques mokolo po ozoloba na eke non nde na boye na ba arme nyonso na kobe. Mais il est prêt ça. Ala arme. On va donc jouer tatunga les plateaux moko boye akoza biponda. Hein? On a besoin un jour bâtir non débat na débat contradictoire na yete suka na kobeta yi. Wana komo na yeso biloko bisanga kanda. Bisanga kanda ko sakana te. Arrête de Pierre! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Etiquedenda, 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 etiquedenda,
kan ni babonga na tamo ba leo to ni ko ballon boy kama yini unakushita mwana vanda te kama na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambe maman Nicole Malonga telemi wana ni mata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makubia na kama kelo mkusi sa complexe una solinga mezinyo solinga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue sur Africa Elengi, merci d'être scotché, branché en Sénèque moment en train de nous suivre. Merci au tendre Père, les dieux tout-puissants pour le souffle de vie. Merci à Mike Lokamba l'archevêque, mon papounet pour l'opportunité, ainsi qu'à toi derrière la caméra, Richard Tessa, image son microbe. Merci aux combattants de l'Alliance, je ne peux pas passer sans pourtant vous remercier. Là, je vois directement Maman Bitaki Sombe, champion Caps Kapanga l'homme à la Rolls, balobi 14 ans de mariage, 14 ans de pouvoir, c'est pas de l'eau à boire, je t'aime beaucoup maman, la Queen Pilov, my lady boss. Bien tout le monde a bon le boss, bienvenue qui n'est les banquiers suisses, IBS, Bexelae, Bayer Suisse. Merci au docteur Laurent Makabamouela depuis Soudaf, mes sincères condoléances. Docteur, je suis de cœur avec vous, loin des yeux, mais près du cœur. Nzambe abonne santé ma Sami, docteur Laurent Makabou. Dani Kwale l'essentiel, Dani Kwale. Aujourd'hui, je suis pas sur l'implateau Nanga. Je vais recevoir pour vous prophète Ngefa, Nebke Bogangi, l'homme de Makembe, c'est l'homme de tout commentaire. Bah oui, l'homme du moment, Aza Awapembe Nanga. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. On va essayer de parler des actualités qui ils ont tourné sur de prophètes, sur de serviteurs dédiés, bref, trop par le pétué, il est là à mes côtés. Richard Tessa, si tu es d'accord avec moi, Fongola Plateau, mon bongo, prophète Ngefa, que j'ai dit bonsoir papa. Bonsoir maman Nzambe, Apambolayo, le Koumassa de Zongepa Nzambe. Amen. On ne doit pas commencer l'émission sans prier. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. La Bible nous dit, Jérémie 33, verset 3, évoquez-moi, je te répondrai. Alors, tout bon de Nazareth. Amen. Tata Nalola, merci.
otindeli ngai mama bokoto oyo uti epa lokamba po awa nde makambo ezali kobima yawe epesa ye mayele science sagesse intelligence o tata nzambe tala bapaster baye kobebisa mosala na yo nzambe lelo sodomi ekomi likambo kobebisa bana na nzambe oyo tata oyo abimiseli biso vageline au nom puissant de Seigneur Jésus vageline nyonso edi mona bapharmacie na babutiki po ye kopanza bana na nzambe bakembese ya moke po ete basakrifie bango o tata mosusu mpe ya prophète abimi aye kobisa biso ete mbila ya mobeso koutilize yango toujours mpona kopanza fumangani ya moke yaye bakutana na yoko nzambe yo okutanaki na pharaon okutanaki na herode yawe bakutana na yo parce que église ya nzambe ezokende wapi o tata na lolo bagangster bakoti baoyo bafutaka bato $20 contrat ya 20 ans bandoki bato ya pelengendu ya poloso bato isolo alikpeketele koloa na église ya nzambe nde bakosuka mabe yawe goliath akweyaki likolo ya david o yawe tika ito akosimba église na yo akokutana na ngefa bana na biso osukisa na biso na kombo na tata mpe na mwana na molimo santu amen amen. On a prière papa. Jérémie 33 verset 3 évoquez moi je te répondais tango pasteur tototelema ya sodomi OK. ata ndumba ya ndumba aokaka pasi na sodomi ntango église eboyi sodomi liloba na nzambe na biso sodomi toboyi mama okokozala fufu jamais otia yango na zone ekoleka te okozwa loso jamais otia na matoyi ekoliama te ifo na monoko nzambe asali nzela na nzela na nzela na yango na eloko nango mais ntango église ezoboya bible ezoboya oyo alongo biso na vageline mpo kala mingi ntango fabrike biso savon nsima ya savon ezalaka déjà savon ezalaka bafabrike ifa prononce yango officiellement bato mingi bayebi yango te nsima na yango glace oyo mosu abimi lobilobi alobi mafuta mbila ndenge kosala mikosa ezali mawa to mikosa to akopakola mafuta ya mbila na bafaux prophète mikosa esala ye alors église ekofanda kimia ngefa azokufa kodéfendre christianisme dans la vérité dans la sincérité mama tozokende wapi tokoteya bana na nzambe nini qu'est-ce qu'on va parler na baisolo oyo bakoteli biso soki omoni bible elobi na 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 4 il y a parmi vous les faux prophètes les faux pasteurs ils sont là. Et Bible ezoyebisa biso na Matthieu 7 verset 16 vous les reconnaîtrez par leurs fruits tosuki wa eloko esuka toluka toboma moto tolembisa bakere bafaible mais tokopesa moto otesa nayoki sentiment na nga po sentiment ezalaka kuna na fumunga mosusu akopakola nyei ya monene mpenza kozwa nyei ya monene ndenge Malachie chapitre 2 verset 1-4 azoloba systeme nini oyo est-ce que bapaster baka na basi bazalaka na bana pourquoi babétise ya ndenge oyo biblia ata catholique bolole ya catholique aloba biloko ya bosomba boye te protestant aloba biloko ya bosomba oyo te catholique bolole non ata makambo kati tolobaka na bango baloba makambo oyo te lelo tozokoma ete na kati ya sodome na gomore parce que bango moko bapaster wana bazali bapuberté ya mikolo na ndoki ekoti bango parce que misala bosala misala bondoki ils n'ont pas la honte bana na soni ata mbala moko te soki alobi boye nde amoni aza grand pasteur or que Galates 6 verset 3 si quelqu'un pense être quelqu'un il s'habite de lui-même lelo tosuki wana d'accord. Merci beaucoup papa mais nakoyoko parce que moi déjà bandi dans makambo to kotango kaka nakoyoko ozo déplorer par rapport ya ndeko prophète o alekaki alobi mambu ya que il a qui satisfaire moi si na ndela sima est-ce que malade te il est malade comment un grand prophète comme hier akolo babilo ko ndengwa biso telemi maselo motabimi se sodomé za maselo to telemi maselo tisuka mais lelo Mike élève na ye abani ko panza bato na kota makemesa muki yebe Mike na maele evangeline
Wajene zanga sike comme na succès makasi. Mais ouais Mike ça mambalo. Non maman, tika biloko wana kokota yango pete parce que témoin c'est motoko na yo mwasi. Tango ozoka sonité, ozolo ba vérité. C'est nzambe na bimisi monoko. Nzambe capable de ressusciter sa moto maman. Ozomona parce que ngai ba photo wana technologie élevée non. Mais tant on a dit zawadi ye moko. Mais ce n'est pas zawadi c'est. Ils ont abusé avec beaucoup de femmes, même les hommes. Ba ne belé basi bazali a on a mi bali ba beba. Et bon moi mobile obebi sama mobile ne. Na ko beta na sodomie. Ba beta kuna fumanga na muke. Bon moi sexuel ba beta moi. Ba pédé ba beta ba moi. Eh belé surtout ba journée so moi journée maman vandi bien, oza bien. Hein? So moi ka journée c'est dans le bali bo. Ça kuna se beba. Et c'est beba belé. Na moi si so moi journée dans le vandi. Hein? Donc on a normal nous opposé. Moi so moi ka donc kuna beba il faut me kwega yana batonga minene o batonga bampunda ako zipa yango so c'est moyen alors bato ndengo to kana bango nini amo c'est 3 lobby bato mi balé ba kotamba so ba yokanite. Moi je défends la lumière, c'est Jésus christianisme, je ne changerai pas. D'accord. Mais papa mais oh parce que tout ça à la télé aux autres condamnés baninga mais tu es pété parce que il y a de femmes yo attends non maman tsengo ata une fois que papa ngalo na ndinga ndenga sima parce qu'il y a de femmes balingara bon na bango ya bon fille de Satan parce que likamona likamoza na nzela na nzambe asali quand quelqu'un on est interdit oh et donc ne touchez pas. OK. Bah interdit alors maman soja saigne là on est dans moyen déjà un esprit diabolique. Alors on a gangela et résister au diable, il faut aller devant na bino no ko sanga parce que on sali yango déjà na péché devant Dieu. OK. J'ai péché devant Dieu. Hein? Alors ataba tu moni yango te. Proverbe 15 verset 3, les yeux de l'Éternel tout liés. Hein maman, et là tout ça la kanzamba bi motema na yo. OK. Hein? Ayebi misopo na yo. Ayebi ne mwana vana kana dibumu na yo. Osaka na moto wana te. Les yeux de l'Éternel tout na kubanga yango. Alors soko meminga na loko wana non même la sai moere. Nanga il faudra bim sambango. Tout ce qui te kunate. Ozoma ngai ma conscience nanga pendant na kiste na magité. Moi ba saka biloko so de formation ba magicien. Bo ba zo ba chance ya bato ya ban. Moi si olingi e penda solo ko sa biloko. Moi si ozo linga ya solo penza ko sa biloko ndé wana. Jamais ezali nini au Bible loba. Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez la différence, c'est qui sert bien, c'est qui ne sert pas. Merci beaucoup papa. Tout ça sur l'actualité. Hier Tolanda qui prophète Joël Tatou, une émission il y a confrère Nabiso Papimboma que je salue en passant. À l'obi à Limbisi le gars oh à cause qui makambu ouais kolo ba mamnu sur le couteau tout le monde qui garçon ben que non ngaité va penser qu'il ngai mbongo et tout abi à Limbisi. Mais garçon na toujours ça toujours kokanga mais la prophète okolo banini par rapport à makambu. Moi si attends à moto pamba te. Beaucoup de la 20 vous connaître qui mais soit bien zemi ya songolo ya songolo. OK. Ozomona ba prophète de Tatou ba tout moko sonne kende. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre.
Merci Jésus. Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya minenen. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Ce sont les gens qui s'accumulent en Zambé son. Hein? Ils croyaient que ce il sera plus grand. C'est Dieu qui élève les gens. Tu as vu Sonic a foutu dans Moko et la campagne à 7. Le stade plein à craquer. De là, hein? Oui, Éclairage chapitre 1, verset 10 de l'homme à Sikizate. Oh, ils ont ça les maquillons. Mais pourquoi vous traitez des maquillonistes? Mais ils ont ça les maquillons. Ndika. Ya monaka mwasi na mobali yango tata kobengaka mwasi na mobali bana te osipikele mba pembe ya monaka te ke liopala osa ya monaka te ke barebele bazoboma bato kuna na est ya monaka te ke camion moko ebimi etizini na bato awa na poilu kote ya mai yao bato tu bakufi ya monaka chambre 26 batia ezali donc bate kosaka na bato mwana bato innocent. Moi, na lobby était na dia 15 000 yango te. Moi na lobby soko ya mbolite. Apita timatom. Dimanche ko mababa. Siko dimanche baba moi na zoloba. Siko baba ngone na ebisi. Tiama limbisi ma. Limbisi. Otika makama lokuta ba jouer bazo kosa bato et puis ba église nengo ni fait kangama. Hein? Batika kosa ka bato na bazali ba Jean 8:44 le père des mensonges c'est le diable. OK? Biloko c'est le cas, le cas ils ont un impact té. Azana son ya kangambaka na ye munoko na ye po batoko ba jouer tatunga ne plateau moko boye akoza biponda hein ozana besoin un jour batila no débat na débat contradictoire na ye te suka na kobeta ye pona komo na ye so biloko zo pisanga kanda ko sakana te do bato bazo sakana na komo na Yesu na prophète maman bino la prophétie c'est édifier consoler et corriger si. OK. Hein? Il faut faire le loup comme sous ça la spéciale à vie à mon côté. La prophétie la plus excellente c'est la parole de Dieu. Battez les loups dans Zambie. Livre de la prophétie Apocalypse les alliés. Daniel les alliés. Abakouk les alliés. Malachie les alliés. Bango batte ya kayango te. Kaka Nzambe la kisinga. Ata Yesu yemo ba lakisanga kabo. Prophète Moussouba na beta ba prophétie ko na ba commune. Hein? Abana obeta ba prophétie hein. Amen amen. So beta na ba commune hein. Mosusu akose na biso na 0 boy. Papa mwasi nanga kiminga akene poto pona Nzambe yoka ekuna. Mwasi wana ba mvute ye. Mwasi ba bende na bakisi. Mwasi na kimisa na mabe. Tata ebisa bi mena na mwasi ya bakete. Oh, ozoko sa musana za modinga na bi. Proverbe 26 verset 2 comme les rondeurs sont vol la malédiction ça cause un nid sans effet. Lokwa ba jouer le hall. Batika ko fingi sans Nzambe. Yango maman tozolo babilo kondengo wana. Ba pasteur baza ko déborder. Ba prophète baza ko déborder. Tala lokwa mwasi kitoko ko la. Un pasteur, un marié, a une poitrine électrique. Non, poitrine électrique, ils ont pas ton boy m'a poitrine électrique. Alors la poitrine n'a pas la nine. On n'y sait pas comme nina. Non, bah pique non non côté. Non, la poitrine électrique. Il a peut-être comme ça pour le roi musique. Non, ils ont pité. Ils ont pité, sauf qu'ils ont mis son nez au tagaka na kati kuna. Pour ça, ils ont mis le bébé.
Alors tu côté le makambo wana yo na mwasi wewe na mwasi musu poitrine électrique siko électrique ne zani yo nina tala bikobo ya pasteur wana sonité ba tel propos ya salité osoko bamba mwasi ya batu un responsable lion ne mokondi ya ba kosi ya basi nyonso no amibali et nous sommes désolés na ba tel propos. Voilà, merci beaucoup papa. En tout cas, ma propriété dans cette émission d'engagement que prophète Ngefa, la lion n'a rien à voir. On a vu que on est tout basé ma prophète Nabiso, on est tout basé batnangai dans la baoningi. Prophète Ngefa, to lel to la monki to moni frère Nabiso Teddy, oyo ya label Bibomba, ya pasteur Moïse Mbiye, aleki na réseaux sociaux et rolobike a démissionné à Longwe parce que bafuta kaka $20 par mois. Est-ce que c'est important aille la bisongo comme ça na toile aya batumusus ba mono on dirait salure mon salanzambe alors que yé moko karaté biso boyana l'accepte non nzambe mbiye nzamba salaka et tout mais lelo andimi aya sambusa mo salanzambe o abenga kipe bato beba ya ba mona ngolu ya Moïse Mbiye babiloka bongo ko salir ba salanzambe ko lo ba di ezali était parce que Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 chaque chose à son temps. Souka bambi est commis. Souka ba faux prophète. Na so biso lelo 2023 ba ko rien souté. Ça pour le garçon. Na lobby pour le garçon parce que comment moi na ya bato. Même ngata na ça émission na pas patron na bino. Na zo ngana moi loko. Avec quand que Moussa na zami na yambie na son essence. Nazu bato na petit na ngana pesi bango mo eloko ba kenesemo. Comment yo okoko sala contrat ya 20 ans pour futa moto $20 ya kindokide. Eza kindokide. Tala basa na nzambe 20 ans. Pour futa moto $20. Sorry. So quelqu'un bon appelle ça c'est $4,975 pendant 20 ans. Eza vie mobimba moto. Pendant 4 millions, 4 000. Alors tant que moi na moni ça ne va pas et puis entourage yambi emité mamabe azo banga liwa découvrir makamususu abimi na ye mbi ya bangi akasi peut-être kena majabu o mazabu lelo oyo asisi ba musicien so bazo landa ba bango parce que biso ba passer to futa ka bango ndio monde est que akotindi bato ba onofinga mwana wana za na raison parce que Matthieu 10 verset 9 elobi l'ouvrier mérite son salaire hein so que loka malamu ezalaki et pas mbi e pozo mbongo il faut za mwasi et mwasi ngo so mwasi il faut on les carrément kembese on les cas so la malchance valigénie ne kolia yo hein so bien malchance makile bimi c'est fini les centre na bango alors peut-être na moni ba risque wana bato na bebisa bato belé bango na Mike Kalamba na Marcelo na bebisa bato belé à mon avis non à quoi sert un homme de qualité moins supernational à mon avis non je veux la plainte bango portera plainte to ba finga bato ba yeba tango yembi ya tindi mutu na digital et pas KM comment Willy KM pour ba ko finga nga tango ba tindi ba ozobanga te papa pour façon tanga ba komba batela otanga o très haut comme ça otanga sans ko banga maman obanga prison to banga l'état te pour toi à peine état de droit ko tanga ba komba batwe c'est pas bien tu sais que otanga comme ne micro otanga sabine nan Tshisekedi akangisa bino mikolo tu otanga Tshisekedi bakangisa bino et puis ami balé na kobanga bango te pona zali ya Nzambe apesi nga mission wana ya misato 1 Jean chapitre 4 verset 4 yo banga bango te Nzambe yanga leki bango na munene ya mine na kobanga te parce que na bela kana na 78 maladie maladie moso ya suka na zwango mikolo ezali ni hémorroïde na hémorroïde wana zo mona kola vaginine peso kota pour les frères vaginine pour quand hémorroïde wana alors ça quand inga tali ozuni kumba wana nyonso mama maladie misato ya suka bazali na Ebola nazali na coronavirus siko ya suka na jui vageline ba mosombe se biminga alors so ka inga kana kufa na bolongo to mikumba wana alors na kobanga nini na sa kufa kala parce que na kufa na vérité na mbebu na munoko na ngai je ne qu'une personne donc maman no so do luga po because ba malade ne bere to muto ame mangambo donc on peut ça simba ame mangamba simba touche to touche ya munene ata présent république so ka meka du touche oh yo mona motambo ki 78 malade hein siko ya comment 79 fois ya suka wana nini hémorroïde vageline donc au suka talibino donc on continue avec
Le frère Teddy. Ah, bah, frère Teddy, côté mon sousou, a sali choix na ye. Ok. Donc, on a sali choix na ye, ils ont été à mon quoi l'exploitation de l'homme sur l'homme. $20. Attends, maman, moi, c'est bon matin. Ok. Si à votre salaire, aux sala, talaba héros, aux autres lukame, ça coûte $20. $20 per signer le contrat il y a 20 ans. Mais 20 ans, c'est que ma soeur te dit dans la vie. Mais moi, tu as version, tu as version pasteur, tu es prophète, tu as vérité parce que le père de mon sang, c'est le Satan, Jean 8:44. Dans la Zwimbongo, tu n'es pas Willy Kayembe, Bafinganga, Basalanga Mabe. C'est un rancunier. Et puis, Pétu, on a vu les en danger. Il doit se protéger comme il faut parce que, à quel point on a rendu. Quoi, frère Teddy? Teddy, alors. Teddy, alors, on a maille, la négociation, maille, autre chose. C'est comme, ma belle, comme il a dit, son imam, manangai. Ma diabu, abaneko benda, bana na abaneko kima. Na mo yangai dimanche ya demain imbaka grave. Bon ya sidiki, alinga, ok, on a kepa ma diabu, na kangi na bendie. Na bendi na kangi, ok, pas ma diabu. Mais on a négocié. Alors, ma diabu ya structure, mongo, oya sali po ya bana na nzambe, po ye kende malamu, yango moni conflit, ya yako Teddy akei, amono kwa ma diabu alongoli. Ma diabu abatozali innocent, pe innocente, innocent pour ayebi eloko moko na kati oni conseil na pesi na mwana wana aponi nzela na ye. Hein? Lokola aponi nzela na ye akende parce que esclavage oyo ba memaki ye na 20 ans na $20 na nzambe na mokili alingite. Mosala ba pasteur leader balingaka ba salela ka bango ba exploitaka bato. Alors na mona ka makamona bango ya misala ya Satan. Omoni Bible zo bisabiso dans Jacques chapitre 3, verset 15 à 16, cette intelligence ne vient pas être si très haut. Il est charnel, physique et diabolique. Tu as mis ça dans Satan. Gêne, bouya, et pas la banque pour lire. Autre bien, il faut de la moitié. Et ceux pour la moitié, mais pourquoi vous condamnez pasteur Moïse Mbion par défaut? Parce que Toyo qui jusque-là, Toyo qui comme le frère. Mais il y a pasteur Toyo qui était. Alors la fausseté, un montant la fausseté à Colomba vérité. Monter la fausseté à Koloba vérité. Et bah tu es prophète mon konzambo kaliera nyamalito imoko te. Non, tant mbi azotinda motokwa journaliste moko to na kutaka komona ete. Et pas ya nani na digital et pas ya Willy Kayembe. Pas finganga. Alors ba na côté. Mais mbi ngana ba ba ngana fumangana simate. C'est impossible pour les zombong. Na ko sala yango te. Je suis un homme béni, n'a ngote, mais n'a kanzalate, n'a ngote le temps pour makolote, n'a ngote. Et puis ce qu'on peut dire, on a un monsieur ça, yo lingini, pour pas au fin on va dénigrer nga, parce que bizalé na bango, y a mon ami bendani, attendi ba petit naï. Mais guerre aux autres kokayango, ça dit quoi? Petit accueil, na motema mabe azala kanangwa koti majabu. Est-ce que majabu na kati wana? Hein? Ngai na vi couple majabu te, na kuta na bango te, ba pesa nga bembongo te. Petit azoloba nazali facile à manipuler monsieur. Kabila manipule ngate hein, na mona ba milliers de millions hein. Mais je t'ai pas manipulé hein. Yami balé nazo ba corruption ba sana nzambe wana te. Hein? Yami sato oza l'église te, oza aventurier. Voilà les journalistes azoloba. Siko chaque atanga kombo na ngefa ko prophète ngefa. Azaku du prophète te mais c'est nga azali évêque. Je suis reconnu partout. Hein? Au moins, nous avons dit que mais est-ce que le message est le pasteur Moïse Moutatindi? Mais c'est pasteur Moïse Moutatindi. Il est élevé à digital, c'est payant. À cause de la loi, pas de migrer, pas de passer Madjabou Moutabimisi. N'a Madjabou parce que structure en Zami. Alors la vérité, moi, on va faire ça, on va ndako, on va mitu, on va mbi et bazolo, na ba mike bazong ça. Ba église on va dire ba tongali ba ngwe belé bazong ça. Bato mitema mabe. Alors tika mwana kende. O ngana mwana mukala ya Denis papa. Ngana mwana mukala ya Denis saison. Muta mukala uza kwanga na za. Ah? Tuna Denis saison ngani mwana mukala nayi. Ah? Muta mukala ko za bona simba ba téléphone. Asimba ka ba téléphone de Denis. Nga simba téléphone de Denis poni. Makango na ka ba konzeri na bango. Mais c'est là mosala oyo to sala kina yango
le chef de la confession religieuse en médecin de la protection. Mais je n'ai jamais été moukala. Je n'ai jamais été à mon côté. Ce qu'on va dire John Ngefa TV de chaque dimanche. Au moment où na katakit na za côté ils ont la télévision. Alors mensonge le papa na ye azotinda ye. Mbala sima na ko yebisa ye ba défaut na ye nyonso. Bozui botongi ba temple na limité. Bozui ba Illuminati. Nini dojo ya formation na pyramide o tiango na kata ba église na bino. Toko bimisa bino polele. Yango église na bino pexi bino ko bala. Pour mami wata na bino et pexi bino boye ba fumangani ya mwasi, il faut ka petit fumangani bo pasola ka bango yango na ba vaseline. Ezali ba pacte na bino oyo bozui ya magie. Et moi je te dis aujourd'hui ezali fin ya bino ya makambo na bino na Philippiens chapitre 3 verset 17 à 19, la fin sera la perdition. Tala siko bokomia votre Dieu c'est Dieu de ventre. Okosaka bana ya bato bonyokola ka ye Elia na ka ndenge moko. Petro na kei bokosi la bino tu bakokende parce que Nzambe akolinga bana na Nzambe ya solo bakufa na moto na genete abimisa bango bazwa vie internet. Mais qu'est-ce qui se passe entre Yona Ndeko na yo pasteur Moïse Mbi? Ya salioni pour tant des émissions parce que tu as déclaré ba émission le Kebele pasteur Ngefa prophète Ngefa et l'oni pasteur Moïse a salio ba bezo sali acharnement pourquoi ba acharnement? Non na sala Moïse Mbi acharnement te. Système na bango ezala ye Marcelo ezala Mike. Basali makambo ko sepesa ba na Nzambe. Moto to take mingi ezali nani Moïse pasteur Mike. Na acte ya salaki na zawadi. Il y a plusieurs zawadi. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'informations, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Tala Moïse Mbi avana muke. Kala mingi to bomona basi oyo ba proposa kaye ya mabala wa zo bambongo na bango baningi ba bimasiko. Les épreuves sont kala mingi to bozo kamaka mosusu. Alors batona baza modèle mais yelo ko zana marque ni tamba zo lo babo marque avandi. Pendant to sauver corps de Christ, il y a bimisi bana na ba digital partout na ba internet. Pour na battre na kanga battre na dernier site au dernier site ba ko ba iloko mo. Alors moi na koloba la vérité et puis fayeba akobunda bitumba ba chrétien sur le monde. Akobunda bitumba oyo na Nzambe. Actes des apôtres lobi yango na Nzambe 5 verset 37 à 39. Je n'ai pas de problème de lui. Mais bah acte azo sala mo sala ne yango wana. Un pasteur. Tango papa na kufaki. Ngai ngai ko kenotela pona papa mbi. Mais alobi alimbisi bato nyonso sauf bato misato. Prophète de John Ngefa Dakumuda, pasteur Dakumuda na Roger Bak. Ako limbisa bango na vite. Wana musala na Nzambe yango wana. Elle akitivatu
Mike Kende a contacté avec Mike Kende, il a continué pour Momo. Azaka na ba haine. Soyez les imitateurs de Christ, Philippiens chapitre 2, verset 21. Tozala. Tozoba fouille à Saint-Esprit. Tant que tozo ken na mabe, il faut que zongi saye na nzela. Il faut que zongi sabango na nzela parce que trop c'est trop. Maintenant on est tant que yoza neti papa, oza ene na e, so moneti libunga mo eza quelque part ko bengi na téléphone. Ce sont les orgueilleux à condimenter, orgueilleux potote ya bango ba orgueilleux minene. Kolega même Kofi Olomide. Oh Kofi Olomide pas. Non non, Kofi ya mbakabatu na ye parce que abi mutazo ya oya. Mais bango to bengi ya condimenter. De so bengata une fois, oya ya. Baninga benga ya mbada. Nazo kama kutu Deniles. Oya zoloba. Na benga Mike Andimakate. Na benga Moïse Andimakate. Mais subitement, j'ai parlé avec Moïse Mbiye 4 heures de temps. Si ma chande face. Na lobi na Moïse Mbiye. Papa na tikela kangai. Mais tant bazo kulisa Moïse Mbiye ba benga na ba vie mukuna. Oyeba ki kombe ezalaki ye na ye na tata oyo nani oya Mutombo. Ti Mutombo abengi ye tango basolola kuna moto ekitaki. Tala ba pasteur, corruption facile. Tala ba pasteur bazo teka nzambe pona mbongo. Tala ba pasteur ke musika ba na nzambe ba bomi moto eseni. Bon mamba opamba. Moto ke nga pamba boya nzambe pambola yo. Mama. Mais bo ba na nzambe. Na yebi ba pasteur. Amako pour venir le contraire. Na yebi ba pasteur ndenge ba fonctionnaka. Hein? Wana yo na kati. Na yebi bango. Mama, sona na corruption tama na camion kalate. OK. Hein? Na corruption zo mbongo ba ma jamba pesi nga mbongo. Marsa pesi nga mbongo. Na tama na ba jipiti. Mais na préféré na bomba fumangani ya mukebe ba pasola yango. OK, na boy ba pasola yango. OK, na kotika ndenge nazali, mais oya nzambe umelaka. Et je suis un homme le plus béni du monde parce que je défends Jésus-Christ qui est mort dans les coins. Amen. Voilà, merci beaucoup papa. To clore la biso, to kita la biso, to moni. Osegini, fumangani muke pasuka. Eko pasuka rate. Ata mukote boko kololo. Na ko défendre Jésus te na suka. OK. Voilà. Mais qui va payer un jour toyo kao prophète nge face à la giboé. Est-ce que ngana mosantu? Na mosantu te na ko tiape mo silito. Ce qui alingi so alingi mais na ko pasoler simante. OK. Hein? Na za mutu, na na bisio saint. Saint azate. On a besoin de ça, na kosimino. Romains 3:10 personne est juste devant Dieu. Mais nous cherchons à réparer avec Dieu. D'accord. Là on tata mon gabenga patine électrique à quoi? Quoi une kobot. Natanga la verset biblique. Natanga la tosuka wala. C'est quoi et comme patine électrique. Même manuel les awat. Patine manuel les électrique. Ah, là on dérange ko kande de na sobenga nga patine électrique. Ko dérange ka. Patine électrique ndenge ni pas manuel ke wana. Oh. Dans patine manuel, électrique, attends vous-même bon juger. Merci papa, tu as vraiment presque à la fin. Tu as des collaborations Fabregas, mais ici un mot cannabiso. Mais mec qui va danser et mec qui orchestre mon aux États-Unis. Mais chose étonnante, tout le monde va danser, va kimi, va kenda Europe, va kimi, va kimi aux États-Unis. Oko lo banini ni oko pesa Fabregas, oko lo bana Fabregas parce que na minute tu as un peu abattu hein, ba tu ba bisebe ba kimi na Europe, qu'est-ce sous États-Unis, ba danser sous ba kimi. Pour ça. Tant que passer bango embargo bazo katen nzambe pas passer ba danseuse na ba chanter mitema vacances ba kim. Surtout Yamado, yo bien anglais té. On est aux États-Unis. Fallait qu'il m'en Europe. Qu'on explique English, yes, how are you come. Hey. Osoki wana. Biso to gaso on dirait que to ko lendi sa Fabregas. Na ko lendi sa inga na bango to nzela mon côté. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15, il n'y a pas la relation entre ténèbres et la lumière. Hein? Et 17 le bien séparez-vous. Na kolen sa ne Mike. Na kolen sa nde mbi abongwa. Na Marcelo songi. OK? Alors biso na bango to nzambe to bunda. Azo mona me ba Fabregas. Ba fali. Ba nani ba lukanzela na bango. Moi je reste dans na chemin de Dieu. Ba lukanzela nini? Ba kana zela mokiliti. Hein? Ya musique mokiliti tout c'est là. Tout ça Yamado mona bien moi ça bandi bo. Abini saka. Engonga sima. Ça c'est l'impudicité. Moi je peux montrer de telles choses. Merci beaucoup papa Torom la souka na évité mot de la fin pour na lelo conseil nyoko pesa na ba na nzambe o babungisi penza elike surtout mambo no toujours mona ba te belé vraiment ba na nzambe belé ba pengui ba na nzambe belé ba lembi na mambo no toujours ko leka ya ba sala nzambe okolo ba ni là ils ont continué avec Sabino Boye
Bible est dans Matthieu 23, verset 3. Boyoka bango. Bolanda bango. Mais makambo na bango basalaka bakokisaka te. Et Bible c'est celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ça dit quoi? Botala ba pasteur te. Bolanda liloba na Nzambe. Botala ba prophète te. Mais bolanda liloba na Nzambe. Parce que tous les 7 signes de la temps de la fin sont accomplis et 12 signes au zodiaque et sili kobima. Et otala Yesu na yo, na Nzambe na yo, na foi na yo ekitate parce que Bible dans Romains 14 verset 1 faites et bisi biso boye alobi boyoka bango mais ne discutez pas les opinions. Tant que vous discutez mbi ya sala ki boye Mike Kalamba, bon Mike Kalamba otika nkoro te. Jamais otika nkoro, mama bonga tata otika ngote. Papa marque ba fumangani bato ba na ko ko pasula bana ya bato côté ya fumangani ya muke ezane missile ya Poutine. Alors là Nzambi faut intervenir. Hein? Nzambi a intervenir mais bon kanga kaka motema en priant et Nzambi ko pambola yo. Likama majabu. Bozong sabe biloko majabu bozwaki yango po bokomo telemela majabu bozong se yango po to ndimabino boya Nzambi ya solo. Tala eloko suka na koloba na bango yango wana Nzambi apambola évêque auto bengi Lukamba archevêque mais évêque qui archevêque ezali évêque pe archevêque Lukamba na auto bengi la lionne oyo tata oyo na makambo na banga mabe poitrine électrique mais poitrine pe électrique mais c'est comme mécanique ça. Merci beaucoup, papa. N'avez-vous pas bête à maquiona te? Lobi match bête à ma. N'avez-vous Nzambala qui soit. Et dis-moi ça, Bomi déjà Mboka Loki. Et mais il est libre comme ça. Vandi, il fait la défi avec la République. Mais dis-moi ça plus puissant que Nzambo Zakati na ok. Yo pas ko longolango. Te bis omoninga. Na koloba boy. Ce qui doit gagner match tout ça la nil. Tant que n'a penalty, il faut qu'on débarrasser na ba pratique monyon sur la sorcellerie et magique. Bo bois kabanga sur liban. Bo kamata makambo oyo Esaïe 55 verset 16 bo lukanzana. Dieu peut faire quelque chose. Mais quand tu as la mise sur molimo, boye Nzambe ça. S'il n'y a pas l'intervention de Dieu, tu vas regarder. Hein, je te dis aujourd'hui au Kondimanga. Hein, au Kondimanga, mais Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il peut faire ce qu'il veut. Parce que le sang est moyen de faire Congo mobile. Mais bandoki à Congo, Congo et Congolais. Au quoi bon de la paix pour clôturer son bon de la pour la match à lobby, papa? Pour que tu Nzambe a match. Oh, Nzambe a match. Ce sont les bango tout magiciens, bango tout babiloko na bango Nzambe a match. Mais Nangolo Nzambe il peut faire quelque chose. Voilà. Et là on a vu ça. On a boyé dans le la Joël. Au beta boyé ndika au kolo ba soute ça moi je le fais. Merci papa, merci. On a invité Bambote Ezali numéro de téléphone. Ah bah on la télé. Na ba numéro de téléphone na boyé benemi ba comme belé à cause de la vérité. Na comme na benemi belé. D'accord, merci. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à toi derrière la caméra. Merci à Mike Lukamba. Merci au combattant de la Lyon. Il parle de fimbo, on a mon cerveau. Merci. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Africa Elengi TV. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.